La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes. Balandi à toi, www.edtvrbc.com, vous avez besoin partout. Et c'est un peu de scotché na ba fauteuil na bino pona kolanda biso. Merci mingi na okotsa biso na banda kuna bino et surtout na makasi ya cameraman na biso Claude Tongo nzamba ba cameraman Nzambididi. Oya saki ba image ya solo mona na kati ya www.edtvrbc.com. Sans oublier les grands managers, les grands réalisateurs Mpupa Suka, Rich Tempête. Wayo corriger ba auto bakasima bilili. Baye ba musala. Alors sans plus tarder, tous en avons des combattants. Ah, on a plateau sur EDTV comme d'habitude. Chaîne Nabino, chaîne à combattants, chaîne à Congo dans un changement Mboka. Ils en ont pas Yamba Bino, sauf ba collabo. J'espère bien. Alors, Congo Nabiso, ils ont souffrir. Congo Mounene, les politiciens belés. Mais, nous sommes mouké. Tu es habité, tu as un politicien, ou tu as un politique con. Et là, tu as un politicien. Mutuna na tokosola lelo tomoni ba concertation, ba concertation, ba concert d'action, mais jusqu'à présent peuple azar au souffrir. Lelo M23 est loin la province et côté na kata Kinshasa. Ba ko ngobomela biso bana mike, soit disant ba kuluna tokobeta masolo lelo. Et ba oto bandima ki oto na opposition ba côté na concertation to kasi ba obongisa. Lelo banzela la e yambi bango. Tozo kende wapi. Congo ezo kende wapi. Yango sans plus tarder. Bande ko boye baka basana sur na plateau tina représenter bango ezate boye bango bino moko to beta bango masolo le to ki masolo belé to bana boke to yambo bande ko MLC ba côté na consultation ko angi ba changer masolo mais le to ki ba misusu bazana kati ya avion le ro nzela la yo oye bisa peuple congolais zolando de partout na nzela EDTV nini. Merci papa donna na télévision ya EDTV. Nakalisi message na zopesa nakasi diaspora partout dans le monde basa témoin pe baby makamuni na sololaka. Na bengaka Thomas Louaka secrétaire général ya MNC na sololaka pe na Fidèle Babala. Oh lelo to pesa formation Fidèle Babala en avion déjà dans 3 heures du temps azokoma na CPI. Do bazo balé na CPI. Donc, Fidèle Babala déjà azo kita la CPI. Alors, moto y dépêche. Moto ya MLC parti ya Jean-Pierre Mbemba Ngombo. Donc, il rejoint le patron là. Voilà. Pourquoi bakangi Fidèle Babala? Na ebisaka Thomas Louaka ke bozalaki na minduki. Jean-Pierre Mbemba azalaki mona mboka oya kokaki kokangola mboka wana na 2006. Jean-Pierre Mbemba azwaka Kanambe oya mona Christophe Kanambe. Camarade na babanoli nguba kobeta badame kulata bakilota pembe na batriko la coste ba okima mbangu kuta veni di fleuve kuta masafko abaka lipasa nae mais lelo na bisi Thomas Louaka na lobi bino Fidèle Babala monta bisi kabi Jean-Pierre Mbemba tindi lettre première lettre et puis atine deuxième lettre que il fait ba kota na concertation ngana bisi na piéja même Thomas Louaka ngabi bozalaki na minduki bokoka kubenga na occupation te yo kalisi soki bokei na concertation nde bokolibere Congo Fidèle Thomas Louaka bisa boketu yo pesa na alternative na yo olingini tofanda na biso na ndako wana secrétaire général ya MLC ngabi soki bovandi na ndako bo papa Etienne Tshisekedi aganyaka élection ya 2011 ayebisa bino bandeko na ngai ngana na minduki te mais minduki ndenge ezalaka kaka maloba okomanse mete la parole tosanga na biso nyonso moyen ya kokimisa mono yali bokota na palais du peuple te bondima tovanda nzala na bino bokota te conséquence bakotaki après ntango bakoti balingi basala gouvernement oyo euti koleka akengo adondo premier ministre oyo aza koprépare comme na suka Jean-Pierre Mbemba ye kotindela Thomas Louaka na Fidèle Babala bi mpona droit kokota na gouvernement na lisusu te. Ok, siko Kanambe dans l'état basinaki baccord na MLC Kanambe ayebaki kake MLC ekopousse
pona asisa manda na ye ya moyibi ndenge biso bamongo tolobaka bokana elenge bometumba elenge na pression oyo biso badiaspora parce que pouvoir ya Congo lelo actuel bato bakolibere mboka bato bavandi awa na diaspora partout dans le monde yango Jean-Pierre Mbemba amoni ke danger peuple diaspora oyo lelo biso tosouffraki toliaka mbongo ya MLC te totika mpe kosenga Jean-Pierre Mbemba mbongo te malgré asalaka mabe na motema ya mawa biso bakongoli topardonaka tosoutenaka ye meme na balaye kokenda kosoutenir kopesa ye courage Jean-Pierre Mbemba amona biso zoba alala biso badiaspora yango nga natwaka ndikinisa ke parti ya MLC ekokisisaka te na kati ya Europe. Bon, mais ce que vous avez dit, loi pour exister. Non, est question que tu as loi. Au monde beaucoup là. Bah tu vas là dans des cas. Non, yango tozo mona ke peuple congolais sali nana yo oyebi. Toi qui non na chikapa, toi ko lukavi. Na to beta musique, yo pa aucun côté. Toi ko se retrouver ngana na poto, oyebi ndeni to se retrouver na poto. To beti 53 ans, il y a ba distraction ko betala ba to maboko ta le vite. Le lota na ba âge, ya to songi, ta na ba âge ya ba Patrice Meli. Est-ce que yo repère ça MS et fonctionnaire te pour na to pekisi MLC na kati Europe na ba bi oyo leader ya MLC Jean-Pierre Ngombo na ndenge ana kati ya prison na laye aujourd'hui na batuki boko no kota na concertation depuis Jean-Pierre Mbemba bakangai na laye MLC zalaka na parlement ibandaki na parlement ya Vital Kamerhe lele komi na parlement ya Obemina Bemsanga eloko ni échange M23 aganya azoboma bato Kanambe azoboma bato biso no lelo awa tozotambola na ba hiver totaka ba carburant na bambongo na biso toko no telemelaka bango mon frère tokomi webata mabomo bene yango na tolobi lelo ke Fidel Babala azana na laye bakangi Fidel Babala pona nini 5 témoins oyo ari di politique Kanambe afutaki bango mbongo po baya ko témoigner contre Jean-Pierre Mbemba. Aux ans après. Oh, même ma papa, j'ai 48 ans. Na ça na combo 16 ans, 17 ans, na information tant que fils à pays, ma camozo le cas, elle est journaliste gabonais. Elle est papa de nos gabonais, tout dans congolais, vous avez preuve à Congo, ma camozo le cas Congo. Biso tout là to benga Congo, to mo mi. Po azo la ndonne mtanga yeba. Ko azo taloba. Non, diaspora ba yebi. Elle a mo ka be formation toujours après pour battre baka ma be place et outil. C'est quoi ba témoin ba témoigner. Ba témoin là ndenge po bakangi pe bakangi avocat Jean-Pierre Mbemba bakangi ya na Bruxelles. Bon. Bakangi parce que balobi basalaki ba faux témoignage. Ça fait Kanambe na babège ba fouti encore mbongo. Po batona ba yeko témoigner ba ki 5. Na 5 ba yaki 5. Ba ka 5 militaires. Na 5 militaires, 2 militaires bakima. Ba benga ngai bokechuwa yango. 2 militaires baboya ko témoigner contre Jean-Pierre Mbemba. 3 militaires ba témoigner contre Jean-Pierre Mbemba. Yango na même Jean-Pierre Mbemba ba matisse les sous ba makamundenge zole kakuna na laye. En bref, les mêmes peut avec un Fidel Babala dans l'avion, Kanambe ba uti ko boma député ya MLC na Kisasa. Ba neto le député MLC ba beti Masasi na ba soda Kanambe. Ba comprendre que diaspora la muki papa. Mais ce que Babala y est transféré na la ESA pour quelle raison? Kasi ba lobiki Kanambe lobiki po ba ko lever Babala à partir à 3h du matin, ba levaki na ndako na ye. Ba keneki na aner ari di politique Kanambe. Lokola coopéra papa toi qui passe tout au loba. Lokola coopéra na la ache avion. Ça fait tout le monde le ba Fidel Babala ba ça biso mabebele na bitumbo tozo bunda biso tuna batata. Ba comprendre que mama to teki simbok to telema. Et ça l'avantage na biso bitumbo tozo bunda. Ari di politique Kanambe ache avion mototo benga ngasuko leki ya Fidel Babala. Abi boke tu pardon kena au témoigner nabi justement na zo kene pas ya papa identifié pas papa Richard na papa Dona pour la lekisa information oyo bango tout ezala ba Martin Fayulu tout kao ndenge zana ba ne loko kulubate papa Dona
na minute diaspora moto akoso te papa Donato sali mosala grâce à chaîne à télévision ndeko na biso aganyaka rien to na studio yo bo azofuta studio na mbongo na kaka bundaka na musala eza blague te donc bitumbo yo ya to vandi siko ya na lobiki Jean-Pierre Mbemba tala conséquence ya makambezo de na Congo na la commission Nzambe parce que ezali na avantage ya bako ya moni Kabila ali di politique Canada Joseph Kabila moyen ça le gouvernement ezate akangam ça fait Etienne Tshisekedi bandeko na biso ba kota na parlement ba pesi vient na bango raison ya moni tous les qui message OK bandeko ba ko partager yango quand même tout na ba événement on comprendre ndenge tout à fait na comprendre pour tout ça biso que oh diaspora congolais zo bunda libano bano kosi diaspora algérien balibéraka mboka na bango à partir de France o tozo sala ya monde libération à Congo muta ko sote et mi balete mon côté ndeza Kabila simi mutu héros pour bango tout baboko kota na gouvernement na. Merci beaucoup bandeko bayoki malamu pesa na no commandant eso en attendant to ko mepa na ye na tuna na ndeko na nga ficho bango aliawa ndeko ficho bango vraiment to ko zonga masolo batu bayebi kaka omoni lelo to la Congo ko za libérer to sengi mindu ki tout ça mais ndeko na Jean-Pierre Mbemba azaki na possibilité yoso ya kolanda mwana ndeke donc azaki na nyoso azaki ka zo luka lokwa ndeko so chibango zo bunda na sikoyo batu basunga ya former batu te mais Mbemba azaki na nyonso mais lelo yo Congo za libéré est-ce que on espérer sous na MLC ou bien na Mbemba que un jour va libérer Congo bon normalement pour ngai na ba partir ba Jean-Pierre Mbemba na tchaka na on kate hein moni ka tango au moins le ngimo ezalaki que moni bon enfin comment je peux dire moni biso ba diaspora ba combattant hein, en général ce que moi les kango moko boye bimi que non tout ça la moi et loko moko boye ya mo to bana ko kende to bana ko kende la yebuna pour que nous tchai pour te soutenir mais au bout du moment tu comprendre que tout ça na biso devoir mo ya pamba. Mais au fond de quête, tu vas biso que mutu azali déjà traître à partir dans azali mutu peuple azali déjà mutu peuple te azali déjà mutu mabe mwana mboka nzaka kombulu Michel apesa pona kozwa ba peuple kongo na je si oui oka azali déjà mutu mabe tant déjà mutu ça apesa des autorisations que ceux qui ba étudier ba meka ko marcher ba beta ko masas est-ce que on a azali bien na bolika peuple azali na bolika peuple te azali déjà mutu mabe mais comme tu l'as soka to kanga misu hein ya to kanga misu tu vas soutenir. Vous comprenez? Mais les lois l'axi des alliés. Dis, n'a bien. Attends, bilon veut un peuple congolais. On vous a la partie où on a sur MLC. On a dit. Dis, nous sommes dans la prison. Nous sommes dans la prison à diriger Rabino. Mais c'est quoi ça? Elle dit. Beaucoup de moi leader, nous sommes tous les Négazala. À plus de Négazala, la prison, on a payé Abima très. Vous comprenez? Abima très Négazala. À Tekamboka. Beaucoup plus de moi tête, mon côté à diriger Rabino. À Kambarabino. Car il faut se la hors de dans la prison, on n'est pas y aller après, vous pas nous, vous savez, non, vous allez de comprendre. Ceux qui mourent dans la prison, du beau écarté, il y a beau temps, sous beau temps, ça partit, nous bien qu'il mais t'es ma partie d'Abino. T'es la gaga, et l'autre tombé, je vais pas partir d'Abino. Il y a un développement, auquel tu as un bateau là-bas tout à l'heure. Jean-Pierre Mbemba, vous allez à la prison en Hollande. Oh, ceux qui fidèles, ma bala, Bakangio, vous allez en avion, Canada, 3 états unis à la oh, député, bien sûr, MLC, automété Massas. Nous sommes allés partir, moi, Libabé. Ah, mon cher. Merci beaucoup. Je crois que MLC Barandio, on a dit des choses au Bakissa. Bon, on a passé le mot, on a passé pour faire mot. Il y a des bénéfices à minuter. Vous comprenez? Merci beaucoup, Andeko Balandia. Il est TV Bayoki, madame. Merci beaucoup, grand combattant Tichobango. On a un message, maman Moninga Malam Balandio. Alors, commandant Esso, il y a un monipe dans ma solo. Bien parlé. MLC, na Komiko Boss, na Robin M23. Na évité. Lecture message non peut ça la bande ko balandia il est tibalando sans rival à Zolanda en Afrique du Sud John Image place à komisiko ayebi azolanda yo olobini bon omoni bande ko na biso ba congolais surtout ba politiciens ba mona biso to ba so ba na ba tozali ba zo ba pour bande comprendre politique après ebele ba comprendre na kate politique parti à Jean-Pierre Bemba te ngana ko meka ko expliquer parti à Jean-Pierre Bemba paré na ese état Isaïe Museveni paré muto apesa Jean-Pierre Bemba mandu ki na ba militaire tout Isaïe Museveni na Kadhafi omoni dia source ya passe place mandu ki ya Jean-Pierre Bemba ebimaki donc Jean-Pierre Bemba
a contribué qui na massacre ya Congolais dès au départ ya parti na wana. Tango azoya déjà Jean-Pierre Bemba, yango mona ki même abando combattre Mosé Kabila. Parce que ceux qui azaki mwana mboka, il va qu'à rejoindre Mosé Kabila. Mais azaki obligé à combattre Mosé Kabila parce que Ouganda bando combattre Mosé Kabila, Rwanda ils ont combattre Mosé Kabila. Parce que Jean-Pierre Bemba, ceux qui azaki vraiment mwana mboka, alingaki aibisa munini Mosé Kabila ke to sangana to ba sabandu la biso pa ba Rwanda. Donc eza parti moko oyo et même biso ba problème na kati ya Congo oyo peut-être ba to ignora ka ba mwana mboka aza mwana mboka c'est un traître. Ah mwana mboka te parce que Jean-Pierre Bemba ce ko tali ba massacre ça même na Équateur. Hein? Eza parmi ba œuvre ya ba nini ya ba tutsi. Hein? Ba œuvre ba tutsi eza pour exterminer peuple bantou. Jean-Pierre Bemba qui na système on a abomi ba to ebele ti lelo ba to balobela ngote soki lelo Centrafrique et bimisi ba dossier wana baza na raison parce que asala ki musala osala na Congo asala ngopela Centrafrique ya mumuli ba bimisi ne ba dossier wana na Congo comme état de droit ezalaka ngote Congolais sur la coupe va considérer comme ngungi yango mona côté na biso même je suis désolé kana est ya Congo kuna bebe pa ya M23 na oya Jean-Pierre Bemba eza considéré te mais soki lelo balingi ba kendo kondwa ba dossier Jean-Pierre Bemba za ba dossier mo ba minene na Congo a boma te belé Jean-Pierre Bemba Congo eza papa na ote Congo eza papa na ote hein to petit ça qui bino awa Jean-Pierre Bemba ça fait depuis 2006 boza na kati ya ba institution tout Parlement boza na kati. Bo chanja ata loi moko te. Bo chanja ngote. Bo accompagner Pétion na tina 2011. Pour Pétion na koma nenga zawa na lelo Jean-Pierre Bemba. Yo moto sali pe Pétion na koma lelo ba checker président na Congo parce que na San City. Ozaki déjà ko peser parce que ozaki na manduki San Jean-Pierre Bemba. Ozaki na manduki. Bo ndimi Pétion na comme congolais. Oweli simbangu poste ya ligne ya vice président. Au moins, aux attaques maïs, si c'est vrai, aux acquis mon amboka. Tant on va tourner entre armée, na ministère ya finance, nous armée, j'ai fait bien. Le colon mouillé binayo, ok, qu'on veut sa finance. Pour la vérité, dès on a déjà traité aux âmes mouillé déjà Pierre Bemba. Donc on respecte à ta mouquette parce que biso va peuple congolais, to baza va esclave ya moutouté, to bundi ape moutouté. Biso va combattant au sakani, quel que soit aux années to kolobelo vérité. Comprends? Jean-Pierre Bemba, en 2006, vous avez la institution tout. En 2011, biso peuple to telemi. To le bibo sangana na ya chichi. Jean-Pierre Bemba. Au fanda qui na parlement kuna et na prison en place aux Zoli à Mamade Sukuna. Au fandi qui me répondait qui vient le côté hein. Et puis via que l'autre là. Via que côté là, il fallait qu'on passe un mot d'ordre na yo Jean-Pierre Bemba. Au fandi kinya. On ndimi na yo, ba voix na yo et que n'est pas ya taso ga gagner qui na 3%. Et qu'il n'est pas à Kanambe. Pour continuer à kufuta mambongo bafuta. Jean-Pierre Bemba tient bien payé. On a payé comme un sénateur, même si on a la prison. On a bien payé. On a souffert. Biso to souffrir. Jean-Pierre Bemba, on a bien. Moi, sinon, on a bien, on a en bonne santé. Donc, la prison place aux Awana. Peut-être les gens qui ont 4000 les ans et 4000 les ans qui ont coulé moko. Mais Jean-Pierre Bemba, on a un bon rebelle. Oza mbongo ebele na lingina kota na histoire ya ndeko commandant de savoir kota na mais boza kwa kiser Jean-Pierre Bemba c'est comme si azana connivence na Kanambe mais oza sûr que ndenge azana boloko na so penza à côté de Kanambe faut intervenir pour ba libérer pourquoi Kanambe atiki na boloko les problèmes à congolais za razoba tout ti basakana na été so vous avez la tout ti zana fouchette à moulai c'est un sorcier ce sont des démons tout ti basakana na été mutu nyonso oyo agia na tuti na kobando tangire neni asi akenda wapi comment ça s'appelle on décande akenda wapi baza ebele soki na banini oyo comment ça s'appelle batambwe mwa bakenda wapi kakuja baza wapi katu mama kaza comprendre donc soki ozolia na tuti yebaki zala na fourchette à moulai parce que bakolia yo omoni Jean-Pierre Bemba azwaki ono kwa lobaka azwaki Kanambe lipasa nae baki na ba piscine ba na chaque ensemble biso tozo ka isaki Jean-Pierre Bemba c'est un opposant et pourtant bazo futa na kana Kanambe omoni parce que bango non quoi ça peuple congolais bazo sakana biso peuple congolais Jean-Pierre Bemba na Kanambe baza na parrain moko parce que parrain bango nyoso mi bale moko ezaka Museveni na Kagame Museveni na Kagame baza mutu moko donc bazo sakana na biso peuple donc tout le valilo que lelo kalgo me respect na ndenge na pour compléter place sur na souk lelo c'est lelo de Salim
batuti ndeko nanga bi likanya molai bazwi nini bazwi ye batie na lai o boum lelo batuti baleki ye mayele azalaki wana ye azolandaka kuruma mbongo eneti yo ozolandaka loyenge yango moni papa Dona papa Fijo Bangu papa Major Tatina ndeko na biso tola nzoko tozala ini moto akodivise badiaspora ya Belgique te moto akodivise badiaspora ya France te moto akodivise badiaspora ya Angleterre te toi na problème très sérieux papa Dona omoni ngai depuis bosala biro mbala liboso naleka awa so naleki awa nalobaka makambo na ngai te ya vie privée na ngai te nalobelaka makambo ya Congo so lelo tokufela Congo. Où que vous soyez, la meilleure actualité congolaise est sur EDTV. Voilà, toujours émission sur www.edtvrdc.com, chaîne à venir sur la diaspora congolaise. Alors, commandant Esso, toujours dans les camps, il y a lettre M, tu évites qu'on ait mon passe dans la lettre M, père à Bomabiso, MLC à Bomi, M23 et M17, il y a des trucs qui sont dans la M Nini. Alors, continuité, il y a les autres dans 2011. Bon, en 2011, Jean-Pierre Bemba a trahi le peuple. Car Jean-Pierre Bemba. Parce que à Santa, à mon avis déjà que le peuple oyo assez à télémi, ceux qui abimisi appui naé et pas ya chichi, quel que soit mouton na nga tricher na en serrer problème. Parce que si tu as dit des bois, ça qui au courant que pour le moment peuple assez à télémi, tika to sangana to libérer mbok. Jean-Pierre Bemba aidé bisotia. Jean-Pierre Bemba ebisi pesa mot d'ordre afin de kimia. Entre un Rwandais et un Congolais, aux Anguinés, on peut sa mot d'ordre. Au Mobuta Loba. Hein? Entre un ami et un frère. Aux Anguinés, on peut ça. D'ailleurs, ce n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Hier, nous avons cloué, nous avons cloué, nous avons cloué Jean-Pierre Bemba. Nous avons dit ça solo. Nous avons dit Jean-Pierre Bemba que Biso doit politicien, mais tout comme nous comprenons de nous politicien. C'est pourquoi pour vous montrer que le peuple a les lois sur l'obité. Les lois tout le monde que M23 a sali ba biloko oyo même Léopold de Atika pour ça l'angoté. Mais ba membre M23 va libre. Pour nous laisser Kanamba zo protéger famille est très bien. Makenga za libre. Oh ceux qui baza belé ba tellement ba komona bango ne bangoté baza libre. Baza libre. Baza ina mandat d'arrêt international. Les lois baza na Uganda. Natanga ngo chaque jour ba lobby Mbakenga azotambola na librement ba pesi quand moko na ba militaire azofanda kuna za libre. Et pourtant Makenga wana asali bagafu koleka na Jean-Pierre Bemba. Pourquoi ils ont qu'il a été? Parce que azande kona bango ba touti ba se protéger. Mais bino ande kona biso ba congolais ba zoba ba politicien zoba ozo comprendre te que bazo sacrifier ka bino ba zoba bino tino no boza na pouvoir tozo bisa que ba toana baza bande kona biso te fin de fin ba kolia bino botala lelo bakangi Fidèle Babala donc yo moto ba komba mo Fidèle Babala mosusu wana soki eme kilolo avocat ya Jean-Pierre bakangi awa pona ba témoignage ya lokuta ba pesa kikuna o mosusu soki Jean-Jacques Mangenda bakangi na Hollande likolo ya lokuta na bino est-ce que bino bataliboso bokosa na mboka wana ba lokuta ezebele pona bakangi même nini ngoyi mulunda te parce que akosa ki na ba élection mais bino bakangi bino parce que boza bazoba bozo comprendre te sans au peuple au kemete soki bokoti na nzela peuple bokokoma na banzela otie bo bando baka olivrer bino na lae bazo livrer bino na France bazo témoin mosusu yo soki na sisi arido soki nani soki kanambe arido Narcisse Arido Narcisse Arido pe bakangie na France bato MLC hein oyo ndeko na ngambo ba France alobaki eza mouvement de lâche collabo babenga un mouvement de lâche collabo hein boye baké biso peuple to comprendre politique Jean-Pierre Bemba boko sa biso lisusu atamukete to ko se prendre en charge okokufa kuna ba peso 450 okufela kuna ingeta merci ndeko na ngai bandeko balandia www.tvrdc.com bayoki tolinto yeba na Congo toza na ba politicien ou ba politicon ou ba politicien major tati akabaka pété yo en tant que mapinga
message ino okopesa na bandeko batingami na parti wana ya M eluki problème na Congo MPR M23 MLC nayebi te okoyebisa bandeko oyo baza na kati ya parti wana nini est-ce que baza na espoir ya kolibere peuple congolais? Bon, ngai vraiment MLC ngai vraiment intéressé à ngati pour eza parti mo pia nga kanda mabe ndeka utoloba bango biso soki tolobi bamona biso ba voyou tolobi le côté ba combattants ce sont des voyous to conseiller bamoni to pekisa bango ba kota senge na concertation ba benga biso ba voyou to yebe le côté to zone nini boy boy ba koti tala ne ba komi ko sibir siko ba komi ko kanga bango ko ba mpuku batinda ka bango na lai alors ba voyou batika libane siko biso ba voyou to saka ka boy en tout cas pour ngai vraiment baloko tata bango no so batinda bango na bafanda tana kashango ingeta bakufira kuna alors commandant Zoko soki lelo ozalaki na kati ya MLC comme membre ya MLC na nyonso ezoleka ngosani ngotikala po comme appel président ou bien ngosani te papa dona bongisa mwana ngala na po bilongi ya mal ko kutana ba mouvement ya marque wana te mais ba congolais te tala ngala combattant moi combattant jamais akoko se mêler na miyibi wa ba congolais oui MLD MLC yango ndeza ko bakundango omende bezana bazo wata 400 ans na kata CPI wana tire biso zo na Congo to bakise bango su to funda bango su na CPI omwe biso ba combattant tato zo na Congo to libérer Congo wana kanambe to libérer Congo wana omwe yo to funda yo lisusu na mbemba su biso ba combattant to koma na Congo to funda yo na mbemba su ozonga su na kata kasala ebo bunda bino mbale kuna donc to kunda bino bien d'autres bana so ba comment so diplôme bana biso comme ça diplôme na poto bana musique to pekisa ki to ba politicien le go bino zo ba musique ba politicien biso to ba politicien biso to ba combattant to doit défendre Congo na biso to peuple donc MLC wana ba kundango donc tous les bateaux faut ba tchama na ninge majo tachi ochikolo. Merci beaucoup. Je crois commandant et son dirait bosona ikamu beauté. Mon premier. Non, les camarades moni Thomas Louaka, secrétaire général ya MLC abala leke mama Sifa. Mama Sifa oyo akosana ki mutabota ari du politique kanam. Tala niveau frère ya Narcisse Arid. Tala niveau ya trahison oyo lelo ba traimboka. Ngai lelo likambo comme sangate na ebaki makambo nyonso koya. Yango nazwaki motema ya bolingo ya kopesa kolakisa Jean-Pierre Mbemba fide parce que makambo tozomona même balobi kelelo o ba mon premier na kati na yo lobi ke oyebaki makambo nyonso mais surtout la zongi mo mkesima mon premier azalaka pe na MLC donc akimaki po ayebaki déjà makambo oya to ko ba yebisa peuple congolais dona omoni ngai là on a ni parti des PS ni parti on a pas expliqué on a pas on a expliqué MLC tam le Salemi ngana na poto ngana mona Jean-Pierre Mbemba te nazoba na mona Mobutu te mais on a te na ngana expliqué na mona Mobutu côté là ngwa na respectera Mobutu côté moko pour abattre la peuple na ina unité tanga Mobutu tumoli ba mama otumoli Mobutu moto to azala mabena Mobutu abandoko zo ba mercenaire pour babatela mboka parce que yo lobi yebaki mabe wana ndenge yebaki onka ngaza taza diaspora o nazobumela mboka naza neti na likolo ya ngomba nazomona mabe neti ndenge tomonaka ona putu omona match vite mana joueur ndenge azofute mais joueur azosote azobeta bien eneti biso tozoterpele bango eneti lelo nao banoke MLC wana MLC ezali parti moko ekokokise te na niveau na biso mpo ngai oyo nayebanaki na papa Jano Mbemba avie na ngai arespecta dimension mosala na teke artiste musicien so moto asali yo bolamu babosala yango te papa Jano papa na Jean-Pierre Mbemba asalanga bolamu ebele na vie na ngai mpo c'était comme ça mpo comme epa Mobutu abanda kokata na café okomprendre bref nazoyi biso lelo ke Thomas Louaka aliaka na kanambi mpo abala leki ya mama Sifa mama motata moko mais Thomas Louaka wana lokola atravana kanambi
omoni ka manipuler ba makambo c'est Thomas Louaka monta manipuler ba makambo Jean-Pierre Mbemba comme ta na prison ya kanisa ke lokola Thomas Louaka bala mona mama Sifa ba coopérer na Kanambo ke Rwanda tout a coopérer na mutute Kanambe nenga zana diaspora congolais soki to luki moyen to boma été Kanamba aussi ça pour la minute tozolo baka ko le papa Richard et de Tifa Sali studio ito quoi soki diaspora congolais a mis lui en charge était le baki papa tient Tshisekedi da tourner batona stade abibana kini est-ce beaucoup mis prêt babi oui prêt to libérer mboka moko babetaka tanta babima des jours bandeko bakufa lelo na mémoire to mona ndenge bato batia bato na siège ya IDPS to mona bato ndenge kanyama na kobona Rwanda na bisegment nde bazui babibembe bazobwaka na mai makambo tozolo bawa eza très sérieux pour diaspora congolais landa biso donc ndenge za awa MNC ndenge za awa bakosime ki responsabilité na bango toaki be na tina koloba yango te me tolobi yango taki ke bayebake tanga na sololaki na Thomas Louaka na Fidel Babala soki bayokaka biso mais makambo oyo esalemi te yango rendez-vous ya makambo kaka les 5 na les 6 tosila na Kanambe na Paris le 21 tosila na Jibira et puis le 21 album hommage à Lemolo Tezobima et donc on a kolo bakango. Merci beaucoup à un beau message de l'équipe, merci beaucoup na balandia nyonso ya IDTV. Ah et le kaka chaque jour. Ouais na kozanga jamais ko remercier bandeko nyonso balandi biso na kati ya émission oyo. Na kobosa na pe jamais équipe Mumba IDTV ya partout wana so na bosa na Saïd Sumu na kotanga même ba kombo ya bandeko oyo to sala kala bona kati ya IDTV na kati ya Turquie. Tozana mama na biso Christian Okito Confort wana to bosa na te lo sako pa ozali to bosa na kati ya Angola Carlos Simbu et sans oublier Prudence Karamba ina maître Pablo na kati ya Brésil et to bosa ite IDTV zo funga makalate na kati ya Phoenix na Arizona na États-Unis et pa ya maman Julie Mizidi na Sylvie Dibengele donc tozana pona bino pour servir bino pour donner information partout. Alors, avant tout, c'est un major Tati, tu as 30 secondes. 30 secondes, gars. Ouais. Bon, on a profité, on a bêté le comme on pour Mikolo, yo, toujours ça on a sauté. Message pour la JB, Mikolo, tu as frappe à B52. Au monde, on a qui mbombi. Donc, tu as un système à B52, au Sakani, Ingeta, pour Talabilili, Ingeta. Ok, merci beaucoup, Andeko Balandio. On a bossé pété. Bientôt le retour de HP. HP Hélène Pemba. Pour vivre sur la carte IDTV. Donc, on a bossé pour la reçu que ça il y a Claude Tongo comme d'habitude. Claude Tongo. On a bossé 0032 code. Tata Bana. Leki Nabiso, Oyasimbi Masolo. La carte IDTV Mikolo. Code Abela. Benzema, El Benzema. Et sans oublier les grands réalisateurs, Christian Pett et Ngawa Bino Maître Dona, Agent SK12, Dr. Nimbalassima. Maman Richard Nanda, on a bébé Mbote. Combattant tout Aliawa, Ingeta, Pimo Moni, tout ça bien déterminé. Nakata Studio EDTV, Namon Alia Major Tatina Pointe. L'émission armée, Kalaté. Studio bien décoré. Mikolo Talanga bien décoré. Studio Tourmémango Tina Congo. Ingeta. Tourmémango Tina Congo. Nengonate l'homme à la barre. La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes.